Modombo oya lobi na biso ke yoza président na bangote depuis président d'honneur na bangote Boketwa kende pa na yo akendaka kozwa mbongo epa na yo okoko lobani na ko répondre yo boy on est biso tokoli na éducation d'abord ya bana mboka ezala moi et Bokechu et surtout ba villageois surtout ba na Kinshasa. Moi je suis pas quinois d'abord na ebi Kinshasa bien te nga na ebi Bokechu na pototel na ebi Bokechu na mboka et prévenir nga na solaka na papa Bokechu oya boti Bokechu ezali moto ali boso musicien ali boso nga na sombele mutuka na vie ezaka Bokechu te eza Bokechu te eza moto ali boso nga na sombela ye mutuka na vie na ngai ezaka Bokechu te même yo marché boss nakasi eza moto ali boso na vie no oyo asombela mutuka na pesa exemple ya yo na buku pesa ya bato osola biso mibale c'est-à-dire que na sombela bato ele bakado même yo yaki Luanda oyoka sango na nga mais bato bayebaki nga na sombeli Bokechu mituka po na combattre na sombeli d'abord po aza ndeko na nga aza frère na nga ya makila eza po na ma combattre eza d'abord po aza ndeko na nga na sali cadeau parce que na sombeli ba mission musumi tuka pourquoi balobaka kuma ba mission na sombeli na ngoma mituka te balobaka ba mission nga na edaka bango te na za message boba bakotanga kaka mutuka ya Bokechu ya ba musu batangi te pona ni wana za jalousie eza motema mabe eza bien te bango sikondo ngo bomela biso bakomba. C'est ça le conflit qu'il y a. Et il n'y a pas d'autre problème. C'est parce que moi je niais, soit disant son mentor à lui, il faut l'appeler ça comme bon pour vivre la somme de l'Amituka. Il n'y a pas un pas mal de la somme de l'Amituka. Sur quoi sur ma bonne ici. Il y a beaucoup de sociétés qui vont sur la TV. Mais dans le bien, quand tu vois chaque fois, ma pose la même question. Oh mon cousin, il y a comment Laurent Sokoko, voilà, ça n'a pas ça l'énerve parce que ça dit mutu oyo aleka simanaye. C'est pour cela ba créer lobbying na bango pour baya ko attaquer ba combattants crédibles. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est juste une simple manipulation. Beaucoup de choses en a preuve mogoté qui ngai na son bongo. Beaucoup de choses que moi les bongo n'auraient pas sokoko. Ah c'est soigné par maladie na yazara ngo déjà. Donc c'est pas la peine à retourner à biso ba oyo tous en a venir à Morawana. Vous comprenez? Beaucoup de fois à que nous soigner maladie na yi na bongo sokoko. Donc ça va continuer, je n'ai besoin de souffle dans le bétail. Dans le bétail. Pour la remarquer, respect, parce que moi, je n'ai fait un non, Yoka, c'est trop, c'est trop. Les gens comme ça, beaucoup de consciencement, à Zoé Baké, tous en a conflit, mon sous-sous. Ah oui, les gens n'ont pas la vérité. Mais oui, il faut tout la vérité. Mais non, toute une question. Beaucoup de choses, on a un groupe là. Beaucoup de choses, on a la chose est simple. Ngai na kondima Sokoko akoma président combatté pour na yebiyete na tikala jamais komona ye jamais ça la combat na biso ensemble Bokechu ko imposer biso mutu oyo to lingi yete po ya ganyaka mbongo pa mutu wana to yebi place utati mais c'est l'homme makelele ya batu to yoka ki c'est parmi ya ba agent ya Kabila mais yo Bokechu soit des combattants mais mutu wana à travers na mbongo soka ba Kabila aya apaza komba mala liboso na pikisa ye na bisi Bokechu tamu yana makambo drapeau ya impériaux ça ni na makambo o bunda na porte filet voilà na bisi mais Bokechu a ozo diviser batu tout ça qui uni komba ekomi batu ya impère na ba congolais na cadre ya ko fêter nouvel an to bonne année samedi le 1er janvier 2022 eko yinda mabe awa na mobange na événement fara tuna ngai nini
nani bokozwa fara ya solo wenge pusana tovanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato tala tina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe evenement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonane na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana tovanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Fo na ngai natinda mbongo mama tokelanga ndako okangelanga ba photo na ba vidéo na komi na 3e niveau 4e niveau mama tala ndako les deux même pas étondi maman les deux antennes ça wana likamuyo to silika yango wana ndako elinga ke sila na yango ndako nde sila kara mais faut il ngate monta kima na mbongo eza makango yo ngai nalinga mbongo nyoso nga natinda po tongelanga ndako yo kangelanga ba photo na voisin ko sanga ndako komi na 3e niveau mama to kabwani. Linda, na biso solution ezali na matrave. Nga na pesa confiance aka na matrave. Na suka na matrave. Bango nde batongeli yo ndako. Bango nde batongeli nga ndako kitoko, bango so kitoko. Bango nde basiliselo ndako nga na moni wana. Bapesa nga formula. Ya solo. Bapesa nga formula. Tokota na matrave. Bienvenue chez Matrave. Matrave est sa société de construction où ils ont tourné la bino bandako n'a pris assez. Ils sont dans Matrave ceux qui ont tourné le ndako. Installation ya courant ya ofele. Ba travailleurs na biso, ba travaillaka de 24 heures à 24 heures. Matrave ils ont tourné la baïbaza na mbongo, ceux qui pesani mbongo. Kaka Matrave a kotongola yo ndako kitoko. Ya nyongo. Na yebisa kiyoji. Ata ozana ndako eza inachevé Matrave akosirsila yo na pia se Matrave eza place akobunga te tozana Kinshasa Gombe avenue province numéro 167 croisement Colonel Ebeya na Lubumbashi tozana centre-ville avenue Maniema numéro 18 référence église Andeyo et puis na Likasi tozana centre-ville avenue du Golf na Kolwezi tozana boulevard Lumumba coin qui push tozape libanda ya mboka na Risi tozana ville ya Astrakhan bongo na Afrique d'ici mbadi mama monwe na Afrique d'ici tozana Johannesburg papa pesa nga na numéro na bino ya Matrave plus 243 plus 243 97 97 544 544 48 48 43 na Matrave ata Teresa vie biso mo to yaka to sali etidi ya mabele treba to danser et to malikolo na Matrave qualité rapidité et faible prix. Matrave miroir de l'architecture mondiale. Bisous bas. Matrave, le miroir de l'architecture mondiale et le numéro 1 de la construction de bâtiments modernes dans le monde. na telema na toza awa tai toza awa tai ya mama Nicole Malonga
Donc, Azap partout dans le monde. Oh. Toza ata ile makambo te. Maman Nicole. Yo kote miwana. Bima ata sula milaite. Ana buwaka na ngata. Maman Nicole malonga makufia. Na kuma kelo mukusi. Sans complexe. Una so linga mezi nyoso linga. So linga eko kayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Split, toujours présentée par Mathieu Boncher 001. Mathieu Boncher, je suis là pour bien travailler, toujours Elenga Congo Télévision, et pourquoi pas votre émission PC La Plus Split. Mathieu Boncher pour la deuxième fois face à Laurent Sokoko, les pétroliers financiers, donc Trozana Awa. Laurent Sokoko a bien roloba, mais tout bien on a téléphone parce que Tobenga Laurent Sokoko. Excusez. Allô Laurent Sokoko. Allô. Allô, oui. Bonjour monsieur Laurent Sokoko. Bonjour monsieur Boss, comment ça va? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Donc je suis de retour avec mon travail. Et boni santé. Oui, santé ça va, Wachebo, santé ça va. Voilà, Tobengio mingi le loto solana yo par rapport à nyoswezo le kanamboka. Surtout mingi za pona désordre za entre bino ba combattant. Tozo comprendre te. Et batebele bazo le kana télévision, bazo boya yo. Misusu bazo lo ba sangana kana ba bokechute. Nazo yebate. Laurent Sokoko, yo d'abord aux Alarana, nous président, il y a Bakombata, Banani, na Banani, d'abord Toyeba, et puis aux Alarana, d'abord Nani. Merci beaucoup, Mathieu Bosch. Ça dit qu'il y a ma libosoté qui tout ça dans une émission. On a ici même troisième fois, tout ça dans une émission parce que tout ça dans une émission en Angola. C'est la troisième fois tout ça dans une émission. Et naebisaki yo pe naebisaka yo bien boye. Nga nazali président ya ba combattant te. Nazali président d'honneur ya plateforme ya peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi ezali oyo nga naza cofondateur ba Bokechu ba Idibolo ba Komanda Iso ba Ibo Waiza bazamu mingi. Moi je suis président d'honneur. So bato bazo comprendre ça c'est ya président d'honneur aza moto yo asungaka bato a moto asungaka mouvement pour na cause moko boyi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc mais pesa biso na différence entre les combattants, il y a Oyo ya Babokechu na bandeko mususu. Pesa sono moi différence les arandé ni bazaka ensemble bazape ba modèle belé to oyebi ke yo soutenir kaka Babokechu. Bon, ngai soutien na ngai ezali ya plateforme ya peuple Mokonzi. Ma plateforme na poto ezali ebele. Nga na kota na plateforme na moment nini. Na moment oyo tango Félix à l'équipe président de la République, effectivement combat ekufaki.
tant Félix alegi président de la République combat ekufaki mais tant combat ekufi et naye ko comprendre que trahison esalemi entre ba Congolais trahison esalemi na bengi Bokechu to sololi nayi tant de sololi nayi to pesani idée de créer chaîne mo ya Bokoto TV naye ko banda combat Mokolo Tshisekedi akomaki président nazalaki d'accord na yango te nga naye ko banda combat vraiment ekitaki esalaki même baisse ya 95%. Et biso plateforme à Pepe Mokonzi toye ko remonter combat na position oyo combat ezalelo et puis mutu mo akoboya yango te mutu oyo akoboya yango parce que ezaka question motema mabi soki lolo plateforme à Pepe Mokonzi Babokechu batie na se babito kati makambo combat pe na poto ekufi. Voilà réponse na personne yango wana. Réponse yango wana, mais est-ce que par rapport à sujet wana oyo lelo bandeko ebele bazo mitungisa Laurent Sokoko est-ce que ngana yo tokoyoka mwa ba audio moko muke puis mukilezo zela yo o répondre? Il n'y a pas de problème. OK, TVza Radio T, mesdames et messieurs, on est en direct sur Elengi ya Congo Télévision. Comme ça, quand tu consciencement azoye baki, tous en a conflit mosusu. Oui, la vérité. Mais oui, il faut tout la vérité. Mais non, aucune une question. Oui, beaucoup tu as aussi la marambouana na groupe naïe. Ok, tu as besoin de tout pour te linguer. Tempo ya bango seconde ngo bomela biso ba combat. C'est ça les conflits qu'il y a. Et il n'y a pas d'autre problème. C'est parce que moi je niais, soit disant son mentor à lui, il faut l'appeler ça bon pour vivre la somme de la mituka. Il y a pas de mindele basumbira ngo babikinza lobeo sukukwa so babongisi. Iyo boketa so isitaki ma masukoko mamuzo batona TV. Mais na lobia. Quand tu vois chaque fois ma pose la même question. Oh mon cousin, il y a comment Laurent Sokoko, voilà, ça n'a été. Ça l'énerve parce qu'ils allaient moto oyo aller kasimanaye. C'est pour cela ba créer lobbying na bango, ba ya ko attaquer ba combattant crédible. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont juste une simple manipulation. Beaucoup de choses en a preuve moroté qui naï dans son bongo. Beaucoup de choses que on ne m'aurait pas Sokoko. Ah c'est soigné par maladie na yazara déjà. J'espère que oyoki bandeko pe bayoki toyoki ndeko na biso na kombo ya Odombo oya lobi na biso ke yoza président na bangote et puis président d'honneur na bangote Bokechu akende pa ina yo akendaka kozwa mbongo et pas ayo okoko lobani excusez nakoki répondre yo boy omoni biso tokoli na éducation d'abord ya bana mboka ezala moi Bokechu eso biso to ba villageois biso to ba na Kinshasa te. Moi je ne suis pas kinois d'abord na yebi Kinshasa bien te nga na yebi Bokechu na potote na yebi Bokechu na mboka et prévenir que nga na solaka na papa Bokechu oya boti Bokechu ezali moto aliboso musicien aliboso nga na sombele motuka na vie ezaka Bokechu te eza Bokechu te pe eza moto aliboso nga na sombela ye motuka na vie na ngai ezaka Bokechu te même yo marché boss nakasi naza moto aliboso na vie no oyo asombela motuka napesi exemple ya yo na boko pesa ya bato oso bato osola biso mibale c'est-à-dire que nasombela bato ebele bakado même yo yaki Luanda oyoka sango na nga napesa bamusicien ebele bamituka na moto aliboso abandi kosombela bachroniqueur bavoiture ezanga ezanga naoki mosu alobi wana peut-être soki modero azoloba peut-être nga
je sais pas soki mbongo ya soki ya président ni na pesa kanga tout ça non tokokoma wana naza na ok naza d'abord ngai vona se présenter pa na yo nga na bandi business lelo te nga naza entrepreneur nga na 93 o babenga na français ba belge na 93 nga na bandi comme ba homme d'affaires pa Mobutu 93 na balu ma homme d'affaires 94 95 96 place nga na yebaki ba ekwaki maire ba via Tundu ba papa Mindaka na yebaki bango pa président Mobutu na Badulite wana na comme ba homme d'affaires pour ba ko investir na Zaire nga na bandi lelo te na bandi pe koyede ba Michel lote na 2004 Michel liboso ona eda ye na vie na ngeza sama ngwana ko balotanga koma batute avec nga respect ça dit que na eda batu belele lote soko tango na bane koyede batu wana batu bango batangi kombo na bango ba eda kanga bazalaki wapi et je suis fier de moi parce que mbongo na ngai euti na motoki na ngai euti na ba business na ngai yo ya kilwanda otambolaki osalaki ba investigation na yo ba ebisi yo ndenge oyo moto wana ninga avivaka me bato bayebaki nga na sombeli bokechu mituka mpo na kombate na sombeli d'abord mpo aza ndeko na nga aza frère na nga ya makila eza mpo na makombate eza d'abord mpo aza ndeko na nga nasali kado parce que ntango nasombela bamisien mosu mituka pourkoi balobaka koma bamisio nasombela bango bamituka te balobaka koma bamisio nga nayedaka bango te naza mesene bakotanga kaka motuka ya bokesu oyo bamosu batangi te mpo nani wana eza jalousie eza motema mabe eza bien te voilà eza jalousie eza motema mabe lelo so tobi tosisana polémique wana ya bakombata nyonso bazoganga Laurent Sokoko soko eko chape parce que lelo ekomi kombata baye kotoyo Laurent Sokoko aza ya biso te Bokechu akoma corrompre. Qui est le vrai combattant pour toi? Ezaka oya Bokechu to eza ya bandeko nyonso mais nazo biso marché Bosch zwata mokomoto na Bokechu na iso na baidi bolombo na baipo waiza moni baza bato moko baza facilité à manipuler oko corrompre bango te wananga na yebisi yo lelo oko corrompre plateforme a peuple mokonzi te parce que baza ba mandiate et soit vivra bien et dit bolombo vivra bien Bokechu vivra bien baipo waiza vivra bien bamutu vivra bien bato lokola ba modero ba Dominique Mavoa ya kimotema mabe ezosala bango ningi wana soki ngai moto abandaki koimprime badrapeau wana ya Zaire ezanga ngambo na finance mpo baimprime yango ezanga bapolo tout ça ezanga pourquoi tolingi tosala différent parce que ntango Kabila le père akotaka ntango achangeaka kombo ya Congo démocratique ezalaki na esprit kaka boalala lamuki abi bo tokomi na République démocratique du Congo il fallait batika pe basala choix na ye ya kombo ya Congo RDC na Zaire eyaka na procédure bajuriste bayebi ya lokwa motu ngo akosala coup d'état le pan azongisi yango mpe Zaire eke yango mpe ndenge wana mais ye procédure mpo na kochange kombo ya pays procédure ezalaka mais Kabila le père asalaki procédure wana te wana biso tolobi mboko wana na lozonga Zaire etika na Zaire ou bien etika Congo et peuple moto akodécide yango moni plateforme oyo ezali ya peuple mokonzi décision nyonso il faut kotuna na peuple moto akodécide voilà
bana Congo confusion totale siko balandela nani kaka peuple mokonzi po ba ope balika na ba émission bandiko na biso odombo tochomona ndeko na so mususu ya soda etoleka na émission ya frère na biso siko pona yo ba rejoindre ba boketu to batika la bongo poko tika la pe bongo ezo créer des ordres makasi na bino na peuple mokonzi non exact que faire pour rejoindre boketu individu boketu aza lokola yo machibos aza lokola ngai boketu aza lokola moto nyonso mais toko parler sikoyo na problème ya personne morale yali plateforme ya peuple mokonzi bango mpe baza na plateforme na bango motu na moto aza na plateforme na bango boketu amundilaka plateforme ya biso ya peuple mokonzi oyo lelo oyo tokoprovoke marche ezala vendredi na Kinshasa ezali peuple mokonzi te moto balingi bakosala marche vendredi na Kinshasa peuple babima ebele plateforme wana ya peuple mokonzi bango mpe baza na plateforme na bango soki balingi balobaka makomba il faut alobaka ma plateforme na bango ngai jamais navandisa boketu nayebisa eke nakoma président bata te nazali président donner ya plateforme ya peuple mokonzi bato baza na plateforme na bango nazalaka na respect na kulutu na ngai mbanda parce que personnellement nayebaki pa Maréchal Mobutu tolia na ye tovanda na ye meme na ndako na Gombe na badai kokenda na ndako na Gombe na badai kokenda azali vraiment vie nanga peut-être moto peut-être azotanga kombo ya Ngwanda ayebi histoire ya vie wana avion wana bazaki ba génération ba étudiant oyo bakangaka bango bakendaka formation militaire na Kananga après bazongi Mobutu aluki quelques-uns na bango atindi bango ba formation ya renseignement na Israël na États-Unis bayaki ba génération ba vie nanga bambia batundu baseti banke malilo na génération oyo Mobutu atindaki bango ape baya atie bango na sécurité bango kosala na sécurité on a peut-être na dernier jour à Mobutu na nomaki conseiller spécial mais on a besoin ça ba service tout ça dans ma vie à Tundu ça na ma vie na Tundu très bien ebingai ça fait aujourd'hui plus de 27 ans ma vie voit que maire na ibaki pas président Mobutu et na ibaki ba André Kolingwa ba président Yadema ba ebinga ba président Sassou ba président Chiluba roi ya Maroc roi Sandé ba Mobutu ba ibaki ba président Mobutu dans un moment ba grand homme d'affaires pas Mobutu mais aux appels derrière pourquoi ya batu pe ba koyi déjà zongila maramna yo tika marambo yo kokoya par rapport à quoi osoko imbongo sili tika marambo tika batu basa maramna ndenge na bango tia peuple kimia bon nayebi que moi nga naza entrepreneur naza homme d'affaires j'ai mon entreprise naza na batravailleur na ngai je travaille bien je vis bien naza ndenge oyo naza nde nzambe asali ngai yo oyebi te yo oyebi yo epa na ngai na ngola tolia na yo na restaurant na ngai ndenge yo okutelaki ngai na ngola eske nga nakoki kokoya mpenza na vie na nga il faut zala clair parce que yo oza journaliste oyai na ngola ese nakoki kokoya nakozanga lipa te bana na nga bavivaka na Europe bavivaka très bien nga naza politicien te nga naza homme d'affaires nga naza entrepreneur message no koloba na bakongolais nyonso bayoki yo sous lelo toza na fin de l'année Laurent Sokoko message ya bakongolais kaka basala lokola bana Goma basalaki basalaki to libérer mboka wana vendredi babima ebele na marche ya vendredi balakisa na bapayaki oyo ezali mabele ya Mvuluzi Kimbangu mabele ya Kimpavita mabele ya Bakasavubu Balumbumba Bamobutu batikaki unité il faut mboka wana ezonga na unité bato musupe balobi bazo comprendre yo te mbongo ozalaka nango quelque part pe ondiro ozalaka financé par politicien moko toloba peut-être président moko sortant ou président moko ya pays moko quelconque je ne sais pas ezaka bafaire na yo nde ozwaka mbongo tie na makambo nyonso osalaka atake président d'honneur osomba babanderole osalisa bapolo osalisa bo
journaliste et investigation, mais dans ce monde, elle est à gauche, elle est à droite, il faut que oye bamutu. Tant ozo soloana mutu, il faut que oye bamutu ozo soloana. Président bango bakoloba wana na kupeta kotanga komo na été étranger wana ya Rwanda wana na kotanga komo na été. Tant on a bandi kosima mbongo, il y a $100 à ibelunga $100. Quand on a bandi kosima mbongo, il y a ibelunga $100. Tous les deux présidents, même le président à l'écart de Bosona Kabila, le père, tant on a bandi aussi en Kabila, le père a un mbongo té, agi na ngoti. Oya landi ebe azalaki na ngoti. Oya yebe azalaki na ngoti ona mbongo makila. Mbongo lukumu ezali mbongo mutu abimisi mutu kinaya za koluka ke ateki azu bénéfice ya bombi atongi ndako atongi azofuta ba travailler azobunda. Esengonanga le otamba to baka suku suku za kombo na ngate suku za kombo ya entreprise. Ya kombo ya entreprise tanga. Eza kusala makambo na eza kubunda na namukaka na tongo na za kubunda moke na zwaka na kofinancer yango bakombata oya peuple mokonzi jamais tokosima mbongo ya makila jamais. Et puis politicien moko te abenganga tosolola pourquoi na kulinga yango te parce que ngai na bundaka na mutuki na ngai éducation oyo ba mama na nga ba pesa nga na papa na nga ya liteki pona ke zo mbongo ya makilo pe plazo lela nzala eloka kuli ezate o pesa nga mbongo ningo na kosimba ngoti yango ne lishoki mutu moko te ya peuple mokonzi ba ko corrompe ne ba mama ngala bazana lion wana tout ça mutu moko te ba ko corrompe na peuple mokonzi omoni batona bazoloba bazwaki ba compromis moko na gouvernement en place pour basisa bitumba tout ça mais bamona plateforme ya peuple mokonzi eza lokola plateforme moko eza ko gêner bango mutu akosa yo te na lobaki nebisaki yo ke na lobaki na kofi sala attention na bato wana bakombatant na bakokosa yo parce que bakokosa yo ke biso tosimbi komba mais na suka film okobeta na ote sadiki quelque part pe akopesa nga raison komba ya lelo evandi na plateforme ya peuple mokonzi le reste tu etikela ki yaki bakombata oyo bazalaki na alliance na IDPS eza baza na poto ti lelo eza de komba eza bakombata oyo ya IDPS ta bakombata oyo ya plateforme ya peuple mokonzi ngwanda azalaki na kosala baanalyse na ye boye ntange politicien tout ça banini yo kasi kobimisa masse na balabala mpe koprive eloko moko boye kebeta te bango bakosala yango te batona balobaka na baévénement na poto bamonanaka te il faut soki plateforme ya peuple mokonzi baboketu bazosala komba na bango il faut bandima baboketu parce que so bakondima bango te ezaki motema mabe ngai nazwa mbongo ya politicien moko te bato bavandaka na lwanda bayebi ngai na punda na ndenge na nga epuis na continuaka kobunda na ndenge na nga nawelisaka mpe na mutu te nasala kongrese na mutu te nakosa kongrese na politicien eza bambongo moko ya moyibi azwi ekomi na ye akosa kongrese na nga te nga meme so naza na 1000 euro eza ya nga eza ya makila te voilà. Merci beaucoup Laurent Sokoko. Donc bonne joyeux Noël na yo pe et bonne année. Nayebi ke tokuta na mbala sima. Bana peuple mokonzi ba congolais nyonso ba yoki ndenge lobi. OK, merci beaucoup Marché Bosch. Soki to monani te joyeux Noël et bonne année et puis na bana nyonso a République d'Isaïe na pesi ba molamu bakota malamu et na reste vous avez opportunité de recevoir kaka problème ezate tozali wana pona bango problème ezate mais to na décembre ne to la kaki kaka il faut ba la biso démonstration vendredi
malgré tobangi bacampagne yango na retard mais il faut alakisa biso badémonstration yango wana. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, on est arrivé presque à la fin. Donc, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec 001 et pourquoi pas